Mbote bonjour na bila bato bazuli bakuya kolanda biso na mokolo mwa lelo na ezwi ezali bongo branche moko to la chaîne Libération Océan du Congo epai oto zaka bongo ba Kongomani epai oto panzaka to sasaka epai oto belaka mota papa le moloto ekita ezikisa misala nyonso ya balokia ye Congo epai oto analysaka ensemble epai oyo to salaka éveil patriotique epai oto sensibilisaka to conscientisaka to mobilisaka tolongolaka peuple congolais la bolema epai oto tiaka litono na nzete po ete tobenga yango malamu epai oyo tosalaka mosala ya Jean-Baptiste epai oyo tozaka bongo basinzili komobetaka mbela koloba ete ntango ezali mabe totelema tobundela bongo ekolo ya biso République démocratique du Congo epai oyo tomokundolaka maloba ya nkoko la biso les laboraires maloba la biso béché fouillé ne laisser ni place que la main repasse epai oyo totelema ferme fidèle okola bakoke mpona kozelaka lisekwa ya République démocratique du Congo ezui la monte religieuse popo ezui ekomela bongo équipé pour la tena États-Unis d'Amérique ezui ekomela bongo mana na kunya de la ngai na États-Unis d'Amérique et pourquoi pas yanga mokonzi na Angleterre et le grand professeur Achille Mave na molonga ina Mireille Mave ezui ekomela bongo Big Daniel Ngenda na mosina bana na Londres ezui ekomela bongo Charlie Chobo mama Jovi pe papa Mapasa mama na Jolie na Suisse mama Dolo na Suisse maman Samuel et pourquoi pas mon mère de Bruno na Autriche vraiment mon mère de Bruno il y a Océan de la presse congolaise na Autriche Lick Makanaki prisonnier de Jésus na Autriche pourquoi pas ba maman missionnaire na plus c'est trondé na mbokanita babe il faut que nous tope ba ko komba lelo pe atokolombela nini mama Jawa salam alaikum na bamizimana na nyonso bisika bozala South Africa la mboka ya kilo mpinga pena na lopinga gipe merveille kitoko pa mapasa vraiment prompt rétablissement na mama Jawa bande kolanga ezali ya kondongo na kati ya République démocratique mingi toko beta kambela pambate ekolo ya biso ezali bongo kati na bombo ekolo ya biso ezali bongo komokanga mana kati ya minyololo ya baloki biso banso la banzi toyebi yango kasi bato mingi bakoloba ete tobunda etumba tope etumba ya Congo ezali bongo ya égalité ndenge na kolinga to analyser lelo na bakolo Congo na biso bana kolo Congo na babena Congo biso nyonso na bakombo nyonso tozali bongo komitia na ba association la biso pe na ba groupe la biso oyo tosola kana lingi penza to sombiti na makanisa biso esika moko kila medionita lotaki etumba kane konto bokila kondo e femme pekato na akene to ba penza komi lobela pasteur Papi na mo Carmel toujours na akene égalité tokosala yango lolenge nini bandeko na ngai égalité oyo tolingi tobela lelo oyo yango nde ezwi biso po biso toko changer kaka lolenge ya koloba tobandaki vérité des urnes tobandaki tobundela liberté likama mabele lelo tozwi lisusu égalité égalité yango tokozwa yango na mboka oyo ekangami na maboko ya bapaya na pays oyo ezali occupé bandeko la ngai boyanola ngai Lick Makanaki na Autriche prisonnier de Jésus boyanola ngai mboka oyo eza na occupation égalité tokozwa yango lolenge nini topo tozwa égalité esengeli tosala nini mutuna na ngai ezali lolenge wana pamba te lelo toyebi ete basoda ba biso bafuta makamalamu te toyebi ete baenseignant na biso bafuta makamalamu te toyebi ete ba professeur n'en parlons même pas tant toyebi basoda na biso seke ba policier na ba fabo tokei kuna sikoyo na likambo etali minganga tokei na likambo etali ba fonctionnaire bandeko na ngai likambo etali ba fonctionnaire pamba te misolo ebimaka mingi tango ba ko futa ba fonctionnaire tango ba futi ba fonctionnaire nde mbongo eko circuler ndenge bolobaka lokota ni français mbongo wala tango eko circuler nde epesi sikoyo bato mais soki boteli na République démocratique du Congo ndenge ezalaka kala soki babandi ko futa ba papa donc cela veut dire ba fonctionnaire ozomona ta zando na ambiance ya zando na ambiance ya balabala bato ba ko teka bayebi ete ba mo futi ba fonctionnaire mais lelo la chabienne mama sociale na aken na ndimi teke mboka oyo ezali ko vivre misolo eko baluka te pamba te bato ba ko futa mate otrako
otala kola biso esi etekama epai ya mindele SNEL régie des eaux ezalaka lisu na maboko na biso te ba société biike bikufa kufa pamba te na telisaki bilo na otra kolo lenge kirani bako kata ba masuwa bako kende koteka ba mabende pe biloko mususu lelo o bande kolanga bomeka koyebisa ngai entreprise nini publique o ezali bongo ya bana mboka to pe ezali ya l'état congolais boko yoka ba entreprise nyoso publique o ezali bobele ya bapaya ata ko moko te ezali ya mona mboka Congo to pe moko te ezali ya l'état congolais boko ndima ete ndako régie des eaux ezalaka lango régie des eaux ezali locataire SNEL ezali locataire bakolo mapango bako réclamer pe bako linga kozwa te ba meli bango yango le gouvernement l'état congolais emeli un individu mapango mia bango po bango ba tia biloko bia l'état bosika ngale nina tuna na lolenge kani oyo tokotambola to tokokende po toluka légalité sikoyo légalité yango égalité yango tokosenge yango na maboko ya nani bandeko bakongo mani tozala bato tomikosa te pamba te biso banso toyebi lolenge ya makambo ezali koleka la République démocratique du Congo biso banso toyebi lolenge ya mikanda oyo bato oyo bakoki pe bakotisi oyo bazwi libungu tulu sikapo biso tokokala nga na yebi eloko moko oyo Congolais azali kokima ezali nde kobunde tumba Congolais akoki etumba te soko lobi na Congolais tozali kokele kobunde tumba zweli o prétexte mosusu a changer le verbe a changer le ba mot a changer le lenga komona a bengi yango brutalité c'est ça un Congolais qui change le mot parce que baza na souplesse wana eloko ni tozo benga brutalité eloko ni tozo benga ko revendiquer ba droit bilo batuna mayele na lingi lelo to solo na ba commentaire eloko ni tozo benga précipitation eloko ni tozo benga brutalité eloko ni tozo benga ko revendiquer ba droit biloko la misato bomeka loko ya ndola ngai lelo oyo soki to bimi na nzela pona ko bundisa bakambi ya bolema ya République démocratique du Congo bokolo ba yango eza brutalité bokolo ba yango eza précipitation lelo soki to bimi ko kele ko benga la ba député nommé oyo bazozwa plus de 50 000 $, que un enseignant pour simba 50 000 $ face à la 12 années ou 21 années akosimba ka yango peut-être mukola kokufa mais député azozwa ngo la sanza moko poto ke de ko bundisa bango na nkoba ko sala biso boko benga ngo brutalité boko benga yango précipitation ba ikongo mani bozo varier ba mot pourquoi ou tozala mitema te ya bolingo ya mboka la biso ou tozala mitema te ya kolinga baninga bouti komona awa DG ya SNEL si je me trompe pas auti ko bomba misolomia baninga petango bakonganga po afuta baninga misolomia bango ya lobi azali moninga ya kabuya oyo ya IDPS allez-y comprendre lo lenge Congo ezali kotangama pe kotambola moninga ya ndeko ya moninga ya mwasi ya moninga ya ndeko ya moninga ya donc mutola lokola zali na mopanzi ya kabuya tango bomoni ye boyebi ete ye na sima na ye nani azali ezali bongo Félix Antoine Tshilombo alors mutu wana bokolongolete po abandi kolia misolo ya leta pe na kanza po bayebise lokolo koti lia me kobosa na biso te zuwa misolo kende nango po Nicolas Kazadio ayibaki misolo mama atakotelaki ye wala kendaki na ye akeli banda ya mboka bosiko biso bakolomboka biso bato tozala bandeko ya te
biso bato tozala bango te olo yembo yelingai bato bayemba makambo ebomi mboka makambo ya tribalisme makambo ebomi mboka o makambo ya ndeko ya sika biso tozali na bandeko ya te toza na famille oyo ezanga griffe sikoyo bino nde bato nga nazolobela tango bozali komona moto olobi abandaki koya na balabala azolekana na mapapa wana ezaka na Congo lokola mona mboka Chibala Chibala zalaka locataire na toi Chibala futeli na lemba mais Chibala somba mapango azalaka locataire Chibala kotaka ministre na nyongo ya mapa ya 3000 mais Chibala asomba mapango wana Chibala tonga kutu mususu edindaka na salongo Chibala akoma lelo moto ya mbongo Chibala akomi kokaba il faut qu'akezala la Congo il faut qu'akezala la Congo obandeko la ngai banda tomoni makambo ya mabe na République démocratique du Congo on a revendiqué combien de fois pour lelo oyo boye bisala biso ke toko kende kokotsa mikanda poto sengelo komoko non mes frères et sœurs congolais ba patriote to réfléchir malamu biso nyonso bozo fanda na Europe bozo mona quand même lolenge ni nezalaka aujourd'hui ceux qui Jeanne d'Arc bazwela ye mokolo mobimba oyo bakanisaka ye pezalaka feti monene pamba te bango balobaki to bunde tumba batalaki balobi te soki totiki awa mboka mabiso ekozwa bonsomi te basalaki makambo te o précipitation basalaki makambo te o po biso te balobaki procédure nyonso tokozwa mpona lisekwa ekolo wa biso ete tokabwana pe basalaki yango kasi ngai na yo mpona nika tochangeaka tozovarie bamo parce que toza na peur parce que toza na posa ya baflatteur to vivre de pas ya bato bazosimba mwa katuku bianza tolinga bapesanga poste Félix okele kosenga ye poste na gouvernement ya moyibi o ngalo tozo reconnaître yango te okoyebisa na Félix ke asala biso égalité biso toyebi ke gouvernement ya Félix eza malamu te soki Félix apesi biso lelo ba poste oyo biso tozoluka tokoluka libération mokoloneli est-ce que biso toza na posa Félix apesa biso ba poste toza na posa Félix afuta biso mie ou bien toza na posa ke ba rebelle lokola bananga la baya na mboka la biso te toza na posa ba rwandais ba dégager na mboka la biso toza na posa ba paya tout o ba ye na mboka la biso ko envahir biso ba longwa c'est ça notre combat Félix aza le côté poso ki Congo ça dépendait quand la Félix mais aussi to longola ekala soka boy li kamusu pe ko arriver parce que Félix a rebondela plus de 1 million de Congolais, plus de 100 millions de Congolais. Félix a rebondela bisoté. Attaque à la Kinshasa, kaka yebo la gouvernement là. Mais non, Félix a encore bisoté. Mais notre problème est ali l'occupation. On a Félix a 4 une occupation. Félix n'est pas libre. Félix est occupé lui aussi. Quoi qu'azo sepela bazo mela wala me baza batu moko baza ko kamba bango bazo tambola na subo konzi ya batu mususu oyo bango bakoye ko boyela bango maboko te. Vous croyez que Félix Nenga Zawana na propre gré na ya kokocha Vitel Kamerhe président de l'Assemblée nationale? Félix ne paie pas. Comme il a peur de ces gens-là, yango moni azo pesa bango ba poste. Vitel Kamerhe a dit que ça fait 2 mois que Félix a proposé qui est. Il y a Vanda qui n'a pas. Pourquoi Félix a proposé? Parce que Vitel Kamerhe avait besoin de la présidence. Mes frères et sœurs congolais, notre pays est occupé. Tout ce que nous avons face à la pour changer la thématique, parce que vous connaissez beaucoup de mots. Mais non! Mais ce que parce que l'ingala ne tozo maîtriser plutôt. L'ingala ne c'est que sola la bino yangola lo koto ya mboka. Po ete bo koto la malamu ete mboka ba biso bo ali malamu te. Toko senga égalité pa ya bapaya. Toko senga égalité pa ya bakagame. Na mabele ya Congo, to senga égalité pa ba Tchadien, to senga égalité pa ba Ougandais, to senga égalité pa ba Burundais, Burundais soit 50, na pe Congolais soit 50. Mabele nanga non bandeko nanga. Etumba nanga na ezali etumba ya libération. Etumba nanga na ezali bo etumba to ko kundola nde bo somi, to zona bo somi na maboko. Nazali ko tel sebele loko moko. To uti ko le 30 juin. Yo mali Félix asali li fili. Oyoki balobo Félix alobi. Pola nini? Ekolo mokangami na maboko bapaya. Bako boya keto la kisabango ke biso to limboko to zwa lipanda.
etumba la biso eza biloko tokoluka te etumba la biso ezali etumba ya kobunda lokola mibali lokola basi lokola bingambi ya komoyoka na solo mabeka kotindika bamwana ya Rwanda oyo batelemisi bango liboso na bikolo oyo ezobundisa biso alors lokola Rwanda nde mutabimi liboso esengeli biso tosimba mandoki tosimba makpangola tosimba bibundeli banso po ete to revendiquer ba droit ba Rwandais ba longwa la mabele la biso tango ba Congolais to kotikala oh ndekolanga Félix moka kolongwa la bokonza ko démissionner pas cause la puite ba tulo so balingi Félix était voir même ba ndeko limité balingi Félix était et ça les linaye pesi bango mawa mais siko bango so ba ko so bokonzi po ani po Félix a ko kaba biloko Félix a ko yokela bango bango pe ba ko simba mais soki ezaka ka to sito bengani bango to tikali ka biso mo siko ba Congolais to gérer makamuna biso ah bato muso ba okima bango ba démissionner un individu gagne 50 000 $. Un enseignant ça soit combien militaire policier ta le ba policier ba komi yibi lelo ba komi kopesa ba loi ya bango moko lisolo moko ba konti ba betaki ba sali couple bango la bobi mananzela bokanga ka kofuta la bino ya ngwala ba so torturer peuple à souffrant tala lelo ba ndekolanga akaboyo kosoka ba vidéo yango pour la commune ngala suka na lingaki vraiment na loba moi moké parce que nazo yoka mawa nazo mona nte belé balingi mboka la bango te nazo mona ebelé on dirait mayele bébé si mitu na bango yango lo moni Thomas Sankara lo baki photo za ba food hier kabuya tela na vidéo awa to na stade Aloja stade Lumumba boyoka ka stade Lumumba yango vraiment bo limisera muké je me pose tant de questions. Comment les politiciens congolais bazala na conscience bo moto bo bango mokoti. Président de la République démocratique du Congo Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo moko antombolo mukishi. Nazana Lodja, monsieur le président. Omoni Kabila même Félix Tshisekedi ba finga bango na ba province belé. C'est parce que soi-disant bato ba représentants bango na ba province wana, ce sont eux qui sont mauvais. Bah on est passé la campagne ya ma pour que ce soit pour Kabila à l'époque et que ce soit pour Félix Tshisekedi. Joseph Kabila en 2006, il a été voté à Wanalodja massivement et sérieusement par voter Ming. Pour tout ce que va théâtre les années. Joseph Kabila a tala non, on est à province à Lumumba. Bah Rosa n'a pas passé na bango nyon sauf rien. Avandi à l'obino. Na l'autre jawana côté ba voter nga mingi. Il faut stade wane to mana. Il faut na ba norme. Et ça stade moko je sais pas quoi dire. Ba bimisi 15 millions de dollars semblerait. 15 millions de dollars américains bima pour ba moderniser stade oyo. Banani bali ambongo. Boyoka ba tata baloba ba français bien. Vous voyez, na ba cravate on me dit pourquoi na tout le monde a bon na ba polo na TV te na ba cravate bali ambongo. Kulutu na ngai Jules Lingeti. Et moi ça ngai passe kulutu na ngai. Bozo sala ba enquête na régime ya Tshisekedi mais il faut bozo na ba enquête même na moment ya Kabila. Si Oyolo Massi, Joseph Kabila a mis à 15 millions de dollars pour moderniser stade oyo. Donc c'est-à-dire et ça mbongo à l'état Kabila a mis à mon poche l'état qui n'a qu'à titer. Mais qu'est-ce qui ne va pas? J'ai la Lingeti grand frère. Kulutu nangai. Na benga roga bongo. Pardon, bola de la dossier. Voilà les hommes et femmes oyo bazo salake ba province belé qui ne liboso parce que bazali ba mon chef de l'état Ernest ba sonner la téléphone il semblerait 15 millions de dollars et bima pour moderniser et ça va n'engue zaboui maître bon mon avocat Juscelin Zoé sanga qui non mais ba betra bal ndeni na terreau Teresa Mabulu libulu et Mabulu mabaku mais ba betra ndeni mais un individu a eu 15 millions de dollars il semblerait Kabila a remercié Rabatou na 15 millions de dollars pour bon ce stade. Balia na bango mbongo. Ba na bango à l'aise na Kinshasa, tokuta na bango na bambouteillage bazo appelé ba sens cynique. Mais oh mboko ikia. Monsieur le président de la République, tous les politiciens ba pas Kabila, ne le faites pas confiance.
so osali bango confiance omitimo na libulu surtout ya Sankuru ana na loja au stade Lumumba tribune yango wana bomoni tribune c'est honteux kosala bango confiance te bengana bango basala opposition na bango ya fwati okoma loja wa te monsieur le président de la République so otali vraiment ata yo moko vraiment na ba veste na ba cravate na ba français na bango est-ce que je correspond na ba na stade na za loja dossier à suivre monsieur le président de la République bato na ba mité mabe balinga côté image à mabe ba kotika na loja tsenge da sala ke lo côté oh que zo sala be fort belé boyebi soloti bon moi ba sinistre mo ebimara et bien 300 quelques $1000 mutu wana zo mbongo oyebi lo wasala asoma akopa plastique ba bassin plastique sur ya $20,000 sur ya nini mbongo no so kyo moko antombolo il faut frapper dur batata wana kotala o aobela te ozuye makofi mi yibi tala omoni hein nga lobi na 15 millions de dollars semblerait bimaka pour ba bon ça stade kabila mutabi misaka mbongo mais le mbongo kiap Jésus makolo a bon attendeur aux premier épisode deuxième épisode des années autant bakoma bato balianga mbongo yo bo finisa kabila lelo kabila bimindoki kabila romo bima mutu mabe jongane kabila sale belé ya malamu mais to bano yeba te ba soit ba leader ba province de bano liambo premier épisode yango na stade est-ce que c'est normal papa mbongo ya l'état za ba tata na binoté mbongo ya l'état et pour tous les Congolais sans exception c'est décevant comme ça on a dans la partie dans la partie Fouati et puis mo kwantombolo bazo peso merci makasi ninga ata mutete la mon côté o ebana na régime Kabila bimi ministre té ni mandataire o baza ba mandataire longola bamba sa le loroté ba susu na loroté ba susu na PPT abeti biloko premier épisode bino moko bolandi bino moko boyoki bino moko bomoni na kosela mo commentaire moko mosusu kabuya landisela nga video Ah, para, no me quedas. Amigo hapa hivi. Salama. Hapa. Hapa ndio mimi. Kwenda wimo. Il est alerte plutôt que ça atterrissage ya bato le il est alerte déjà mulendu no sé kwata kaingia plutôt iko matata sana alerte pana alerte ya black bato kuna mbio pa mbio ya app iko danze ndugu yangu lendu tunataka vaire mwingine uwe très prudent uwe très prudent matata
angalia watu wateseka, angalia watoto yote kwa Mulendo, yote kwa force ya Mulendo. Attention. Vous êtes très prudent. Tamungwalu mkuu est très prudent. Tamungwalu mkuu est prudent. Tamungwalu mkuu est très prudent. Ngo matatu. Omwe lolenge batu ba kolongo ba kokima. Tala Congo. Mboka ya pasi. Mboka oyo esengeli to revendiquer ba droit. Boyete. Bolongolo na ba thématique mosusu o bozo mona ngo dirait que yango nde to ko progresser. Nazo yebate na quelle magie. Parce que tout ça a besoin de récupérer ma belle zone na maboko la. C'est ma belle zone na maboko la psoté. Et quand le Congo ça dépend de ce que la Congolais, les amis la maboko ba Congolais. Échapper ba Congolais. Alors il faut to kende kozwa yango bisika o batu bazu yango. C'est lui qui fait la paix. Bilo batu ya mayele bolo bakani. Hein? Tout la ta manette était pour tout le baïté mboka ezali mabe. Alors bon quand il s'appelle que boko komela ka Félix Mikande belé la ba député là qui va répondre Kabino. Pour Félix était à la bande, Félix était assis pour continuer, Félix baza ko intimider matin midi soir. Yango zo mona gouvernement Kaboni, koto bomo na ba Rwandais, koto bomo na ba Kenya, koto bomo na ba Burundais, donc moto na moto, tango aza na place na ye azali kotia. Ya pas sipe mawezali ete. Asali nzambe la biso baza kopesa nga mawa. Ezali kosala pasi. Kabu ya cha video. C'est quand maman. On a payé ça c'est quand maman. Hein? On a payé ça c'est quand sugo. Hein? Comment on a le dos casse pour ça on va bazar on a c'est quand maman. On a payé ça c'est quand maman. Hein? On a payé ça c'est quand sugo. Hein? Sugo to resandi. Yo comme un prophète. Le prophète, le gars, j'ai déjà l'église. C'est quand il m'a vu, on a fait du salario, c'est quand il m'a depuis mon repère, papa. Quand tu as eu ton sac pour le cambo, depuis quand on prend dans la musala. Non, il y a un musala. On dirait qu'il y a un lobby. Non mais attends, pour tout toi pour répéter. Mibali na mibali. Ah, mais la basi baza mboko papa mona kitende. Papa filmer bango bango ba tirer sur les mutuka tozi bango tout le pas vous clôturer ba bimana. Ba bimana pas là. C'est là quand ça mutuka comme ça on va tomber là bango pour va retourner la paix. Va tomber là bango. Parce que là ça peut pas peser papa na retomber là. Et les gars là ça va bien. Et les gars là entre biso la biso boye là. Et les gars là biso la biso de façon que va c'est là comme nous. Papa filme bango. décevoir un pinza wa kasi obenga da prophète yango ayebisa na yoloni na tumumai
Yom de diaboliser du câble. Au sein d'une de Kolangaï. Pas message à souka kona. Nana message. Aussi non mon message. On doki. Après ma tambo ngana dans porte plainte. Donc ngana la justice. La police a beaucoup été ils ma bango. L'état doit mo. Maman va sika mbalo. Raison va se faire la tambo et l'équipe papa. Bon donc ça mama kameza rien. Ça m'a dit va pour l'action. OK, auto sali. Nanda kwa baba. Nanda kwa baba. On va le lelo bitena. Laissez Kanabango papa, pour attendre pas qu'il me prison, on va attendre qu'on vive ce moment là bas. Yaba mi balo so pour le balo so ka ba ko ngana dika. Wana bilo moko bomoni. Pe boza koyoka esali pasi, esali soni. Bai kongo mani. Nyonso o boza komona boye ezali pasi misusu pe ezali kindoki pasi tango ezali la mboka ndeko la ngai mboka wana bokondimisa yango te biloko loso ya mabe kozala lokola République démocratique du Congo pasi eluti koluta mayele nyonso ya mabe bakosala yango pe kosalama ba papa pe ba mama na ngai bo s'abonner massivement à la chaîne de la Libération. Vous partagez mes messages, vous likez, vous avez des commentaires, vous avez des partout, vous allez Valérie Pételo. Zambé alo la pambola yo ndeko lango benga maman présidente. Zamba pambola ngai apambola pe bino ba ope bofinga kabiso bomona kabiso lo kwato linga kabino te. Makambo oto lo baka po passer za la mboka la biso. Po biso tozo bika vérité o ezole kala kati mboka la biso. Toza censé te akoina Félix Antoine Tshilombo. Koina ekela manzambe za malamu te. Mais tozali nde ko telemela bolema na ye. Tozali nde ko telemela faisabilité na ye o malamu te. Tozali ko telemela ye pamba te azalaki moko abundaki etumba pe ya résistance. Azalaki moko amonaki nzala pe pasi. Mais boni ya ye abungi mbala moko. Pona nene parce que azu bokonzi te. Ndeko lange loko loso mérité te. Ma pesio na ndenga kope okosala yango malamu te. Soki azalaki mona mboka Martin Fayulu Madidi bandeko langa linga sala. Bato bayiki bazali kokosela mona mboka Martin Fayulu Madidi ke mona mboka Martin Fayulu Madidi akoluka boyo kalimoko songolo te mona mboka Martin Fayulu Madidi alobi ako négocier les sous na moto te azali ko telema cette fois-ci ko bundele kolo wa na lolenge oyo lobani bato o bako chema maboko ba chema maboko bato bako boya ko chema maboko baboya ko chema maboko pamba te ayoki solo ya pasi lolenge na lumbate na kati ya République démocratique du Congo atali ngambo na ngambo lolenge peuple ezali komobele na ye ayoki pe lolaka ya nzakomba alobi te nakendelana nakele mbala suka natalisa bango bosolo soki bakoboya kolanda malobo ngala koyebisa bango nde simana ya to bunde tumbala peuple yango to lobi peuple milengele bilo pe bato bolingaka Martin Fayulu Madidi obo sepela ka tumbala pe biso to ali kosala musala pour la République démocratique ndeko langa sambongo to kolonge tumbate Félix a beaucoup d'argent Félix lokwa bache number 1 bomonte mabele ndenge zokende bomonte bitumba ya ba chinois ndenge baso bomana mabele na biso merci na bandeko obo bomaki ba chinois po ete ba chinois baza ko so mabele na biso na Tanzanie pe bobomi bango bo sala ka bango bongo zo opportunité okute na Rwanda na mabele na biso bomaye po bango pe ba ko sisa biso lo silo etumba la biso komika ya kanza po biso ka teto kimaka bango pe bakimaka bakinwa bolongolo na débat ya ba musique ba musicien ba osala musala na bango oui il faut to applaudir bango oui il faut to kumisa bango oui il faut to sepela bango parce que basa ba musicien congolais bazo sala musala ya République démocratique du Congo bazali ko tombola kitape mayele na biso kasi na makambo oyo ya mboka esengeli biso na bino to bunde tumba pamba te ekolo ya biso République démocratique du Congo ezali bongo na posa na biso banso ezali etumba ya moto te ndeko langai
Embele o bakabeli yo. Na o yo moko misali po milena lo lenge pe posa na yo. O eleki malamu ezani. Ata kolelo bobengi bango ba grand prêtre, Rumelande, Yonde, boyembeli bango. Kasi bande kolanga boza toujours batola bolema. Bango baza kozwa bokonzeli ko na bino na misolo ya yo moko. Député azo koma na $50,000 s'il vous plaît. Yo za la mosala te baza la mawana yo te. Tala ba policier nde ba komi miyibi. Mikolo oyo kabuya za témoin bazo koteka kuna na lopango la biso la ba 5h ba 20h ba heure nyoso bazo kele koluka bino bokalisi biso to kobata makaka te to zinga mina makila ya mona Yesu Masia nkolo mokeli akobatela biso ata boye bokomona biso te eloko nini bozali ko ya koluka tozali ba umbu te to bomba mite tozali koloba pola tine kolo wa biso baseleki esengeli to bundele kolo wa biso Nzamba pesi makasi tolo ba sengeli tolo balati lekolo wa biso ezali ya Félix était mboka oyo Félix ayebi libangola ngote ayebi pesuka la ngote ya yende la ndenga kope pas trahir biso boma biso alors esengeli to tele mapeto se lever à conscience éveil patriotique bato bayo ka biso ti la fin fois Équateur ti bisika nyoso po baye baete esengeli moto la moto tele mabisika nyoso azala bunde lekolo wa ye ezali pasi pe mawa batata ba mama bandeko to simba loboko la tina délivrance ekolo wa biso. Celui qui veut la paix prépare la guerre. Jolie qui est du Canada, maman Mireille na Canada, les qui na Angleterre, maman Vava. Ba maman bisika no sokosali to tele bato de la Congo na awande la sokisila ngaba pour mettre Angola no bondia retard de bonheur tene rebiso comme la bino. Maman d'Angola na mokite de Florence ya Matondo na pesi mbote na kabo ya long pour ça on échange par l'équipe qui gagne. Prompt rétablissement n'a pas perdu et directeur recherche stratégique et personnel ça mon petit pareil avec monsieur Labiso. Papa le frère de maman Clarisse, tout le monde est là, Congo. Maman Célestine, papa Michael, tout le monde est là, Congo Labiso. Tout zongi la misala Labiso. Les number one JKM, zongi la première amour na yo. Ozalaka na kosunga babola, pe na komo tinda biloko po bango basepelaka. Wale ezalaka moko ya lipamboli to zo yango lelo to zongo miko. Kasi ko copie ezali ya bamsusu te. Zongela ezali o zalaki lango ya kosunga bala bitike okomona bilembola nzambe akozanga te kosunga yo bino baso bo sabone massivement vérité zaka bo carbonité vérité zaka ka vérité biso to ko beta poke peto ko belela bato oyo bazana misolo bakozanga te kosunga biso poto moletumba ndeko langa ko benga biso miyibi mais révolution sambongo eloko moko ko sala mate to ko bimisa misolo po ekende Baste ya liloba, baloba. Évangile est gratuit, mais évangélisation. Pour yo monanga le faut ordinateur ezala, il faut caméra ezala, il faut pile, il faut LED. Il faut kabouya lia ezala malamu pour ta télémazo bilili. Il faut ezala makasi pour te monter. Il faut ngala za makasi pour na ko pesa information, to na ko déclarer biloko la zo déclarer lelo. Soki biloko les aliti. Maloba oyo ko komela bande ko musonde ngeni. Tango zo finga ndeko na loba pe ya solo ki ndeko na asaleni. Est-ce que tu as la baronne boka? Tu as la Félix là entourage na ba sepela po ba bomaka biso. Toto ndima pe ke pour résister contre bango. Mais tant que tu as mbongo te bano ba robimande ene. Tant que tu as la misoloté musale ko sala mandeli. Tala ba pauvre bande kolonde ba okima. Tala bana memi mona na mukongo ya mukia simbi ndeko lai. Nyoso les osalo mabate. Que Dieu azana mawala bilo bato bozo te kamboka. Mais boye baka. On se manque pas de Dieu, c'est que homme aura semé, il est moissonnera. Ndeko langa, tu as la poste à égalité. Mais sans Bibotou, et le Komoro Ingeta, la patrouille la mort, nous vaincrons.